Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste votre bêta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Bandeko balandi assistation internet ya Tindika télévision, c'est votre humble servante Sephora qui sont message toujours ko yamba na leta donc na bino bisika nyonso basango na biso mesana ko kutana na bino toye lisusu po na ko yela bino basango na mboka na biso na ko bossa na te ba boss na nga papi Kelly na rifan qui sombe o bazwami na ngambi Angleterre na koloba susu ba bon séjour à toi mon boss papi Kelly qui séjourne déjà à Kinshasa na bossa ni pété mon vieux Jano Ilanga moi na Londres solo moi na ngiringo to na bossa no te mon vieux Jano Ilanga moi na Londres na bossa ni susute alida tango motema ya belebiti mwanza ma fraise de partout na kosenga na bino bandeko bol mesala ko yamba biso to kolanda biso basana biso na kata Tindika télévision bo s'abonner massivement et ko sala vraiment malamu na zali na mwana mboka sifa to komeka mwa ko sola sur ma solo to zali na ngwa sur le terrain na koloba mbote mwana mboka sifa mbote ya sango nini nazabi mwana mboka tomonaki to tozomona ndenge ba trouble ezali ko sama ngamba palais du peuple to ko tozomona intervention non selon ndenge ba policier basila ko sala sécurité na bango siko makambo na ezo salema bato bazo ebate ngai na boti na politicien Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, et Salikosa la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye, où la première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso ya produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret à solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produits zo tekama na kati Eden Store. Là ba produits alimentaires, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store. Na image na lingani na ye depuis 2014 azali nanu ministre ya justice tilelo Général Kasongo mutu abundaki ye akoma général ya ville ya Kinshasa aza Kabila nde mutu atie esika wana Général Amuli o abengamaki na numéro 1 ya la police aza tolobaka ye na Kabila baza lokola pantalon na ceinture na pantalon siko toloba na kati ya Kongo to vivre na ndenge moko ya molili tozoyeba makambo toloba tozaka na kati ya bitumba mokonzi auti koloba message bato basepeli abi na boyi kozala lisusu relation na Kabila na bomi libala wana musala ebandi bato nyonso basepeli pour musala ozosala tanto mutu musuko to azo dirige yo to bazali ko profiter chef de l'état pour azala na bango contact suka ba poisonner ou soit ba bomae
mais ndenge nzambe pe alalaka te makila ya bato bakufa na ya bakoko batelemeni na nzambe likolo nde moni lelo consultation wana bato babi mokonzi il faut yo na Kabila il faut bosala séparation siko ntango alisisi message koma tongo etani bato ya PPRD baya kobima na bitumba il faut mabunda akota jamais totikala omona bunzoba ya boye te akota kashi pe azoluka en tout cas vraiment bandeko nanga nazo senga il faut bofongola miso pouvoir ya Kengo Wandondo ezalaki boye te Léon Kengo Wandondo na ndenge asisi makambo na ye na ndenge balatisi médaille totikali komona bunzoba ya boye te bantu ya Kabila bazomata bazomatisa mapeka mpona nini Kabila azali naso Kabila akangami ekozala soni munene il faut général Kasongo alungwa esika wana azali donc aza bien tazo oui aza mutu moko aza mbeli aminu mibale général Kasongo aza mutu ya Kabila amuli aza mutu ya Kabila mais ceux qui ba généraux ba continuer awa na ville ya Kinshasa tokozwa ba risque ebele tala nano ba policier bazotika toloba PPRD na cash bazo bunda ba policier bazo et puis ba koti na kati assemblée bazo kota tina kati bazo beta mekaz ebeta cash PPRD bazo sala ceinture pour na PPRD tantôt chaleur wana bazo calmer et policier or abengamaki na kombo ya Karine bantu bazaki ko entêter baza FCC na parti kui circuit ya Shadai nde bantu bazalaki ko pesa Karine mbongo kende osala bo lelo mwasi wana makambo ya sala ezaki bantu ya PPRD bazo intimider lelo aza wete aza soki na matadi soki lelo en siko bazo continuer lisusu kosombela bakulu na machete kopesa bango mbongo combien bazonyo kwa manamboko kiazo ata mbongo bana oteka makala bana balia yozo kende kozwa mbongo pesa kuluna osombela e machete osombela e gilet est-ce que biloko ya ndenge wana vraiment en tout cas nde nazo senga il faut chaleur wana bakanga e général Kaso chaleur aza lokola mwana bitinda ya FCC soki FCC balingi ke désordre Salem il faut bapesa ye plus de $7,000 ye pa kene ko partager na pona ko sombela gilet machine abenga bakuluna po basala désordre en tout cas il faut mwana mobalo il faut kokanga ye biloko chef de l'état alingi makila etanga te président na biso alingi mo congolais akufa te tango zomona mutu akei makolo tina na Nyembo kuna na Goma alingi makila etanga te ndenge FCC balingi ko kimia ezala na mboka te bazo entete mwana mobalo oke ayaka asala ba désordre bantu bakoma na bapota bamusu bakota na hôpital il faut chaleur bakanga ye pona nga général Kasongo abimesika azali wana amuli azala esika wana te mais soki boyoki ngai te bobi amuli a continuer na Kasongo a continuer un jour bokoyoka mona mboka to mona ki pe bandeko bandeko zaila tata l'ex-président sénateur à vie Joseph Kabila qui a voyagé à Kende Lubumbashi bato mususu bazaki trop sûr nango qui a voyagé et puis en fait au moni qui a voyagé te to koluka to zo intervention par rapport à ce que ndenge bazo linga été bato FCC to batanga mususu basi la ko voyager siko yaya nanga ezosala nga pasi omoni ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso tokanisi ke Etienne akufi nzambe azwi molimo na ye njoka nde nzambe aloni lisusu Etienne ya sika nde Félix otoza na ye aye kobimisa biso na bowumbu na Egypte azolinga tokasta na Ghana mais siko tala Pharaon aza lokola Kabila tala zo continue kolanda biso na ba mapinga na epona ke mais biso suka to kodindise na mai biso to katisa mer rouge yende ya kodinda na mai
na ba équipage na ye Kabila tango azosenga yakende Lubumbashi ngai nayebi ndako moko eza na commune ya Roche na Lubumbashi ndako wana eza na denzela euti basali gave eza na se ya mabele ebimeli tina Tanzanie soki Kabila yake Lubumbashi omonana te donc kelene kunza pona kima komonana te awa nani général oya enseignement nani nani général na biso nani Delphin Kayumbi oya enseignement wana kishasa ebele bano ba kufa me azali nga na yebi ti esika azali doyo za ba prefo oui na yebi soki muto bato babina na olakisa na yebi esika azali akufa te omoni siko makambo mususu tolinga koloba ngo mingi pasi poto banda ko bimisango komona bande ko baso beta bango machete makila biloko ya bongo eso sala pasi mingi bande konanga Kabila soki ake Lubumbashi bokomona ye lisusu te ndako eza na Roche na commune ya Roche na Lubumbashi ndako wana eza na nzela ya gave gave wana eza na se ya mabele ndenge Osama ndenge Saddam asala nde ndako wana eza bongo nzela ebimi wana ti Tanzanie soki ake Lubumbashi akokota Tanzanie so akobokomona ye lisu te ndako wana eza na denzela tosuki wana te soki Kabila ake Goma ndako eza na Goma eza na denzela moko eke Uganda nzela moko eke Uganda nzela moko eke nzela ebimi na se ya mabele ti Rwanda nzela ebimi na se gave ti Uganda toloba na Goma ndako moko eza wana na territoire ya Kichanga ndako eza na nzela ya mabele ti Rwanda na territoire ya Kichanga na Goma mususu eza na commune ya Roche na Lubumbashi nzela ibimi wana ti Tanzanie na nse ya mabele siko tango Kabila zoloba nakende Lubumbashi nayebi te soki bonjimeli yeke akende Lubumbashi nayebi te nakoloba mingi te ezosala nga pasi kaka mpona baevre namoni chef de l'État auti koloba message bantu basepeli ale tongo etani oui il faut ekabwana bango balingi chef de l'État azala na bango sentir po bakoma tina niveau ya kosalela ye mabe wana nazote bandeko na biso bolandanga chef de l'État libala wana esila azala liso relation na Kabila te Kabila azala kaka tono bandenga nsa na komi na prison moko ya mupepe azala ka awa na Kinshasa voyager te soki a voyager bandeko na nga bokolukanga a voyager te Kabila azala kaka awa ndenga nyokola ba Congolais awa azala kaka awa akota prison kaka awa ya Congo tozala komemela ye kwanga topesaka ye na prison ye na bantu na ye bakota prison kaka na Shadai bakota prison awa na batambwe mwamba bakota prison awa na ba mabundu ndenge banyokoli biso bantu wana bazali su bantu ya voyager te mais to moi bazo signer pétition contre Tambwe mwamba pe na Janine Mabunda ete faut bakende ba député monsieur ba signer déjà oui il faut bakende mokonzi ya mboka alobeli bango tosangana totonga mboka tozala bumoko njoka nde mokonzi ya mboka azalaki lokola pasteur ya nani ya Kabila azala kote ya ye mikolo nyonso akoma tolobaki ye akomi lokola bamusu bakomi koloba komako chef de l'État likambo asali yake bakamwana na Kabila en tout cas monde mobimba tosepeli tosepeli makasi tokotika ete Félix aza ensemble akokende liboso azonga lisusi mate bango ndenge bawelelaki assemblée baweleli Sénat mais bazozanga ke justice eza na mboka yo kowelela kaka ozala président ya assemblée mais makambo osali ozobosa nango yango président azoloba ya liboso nanu basali est-ce que soki banto bazala bantu malamu chef de l'État azoya konome ba juge premier ministre aye kobima te aboya yo Tambwe mwamba aboyi Mabunda aboya
nde esika penza électrique banto baza léopard banto baza sata baza léopard balati poso ya meme. En tout cas vraiment bandeko nanga to soutenir mokonzi na biso ya mboka milimo oyo ya Kabila misisa na ye alona partout to meka ko bunda moko balungwa to kozwa kimia na mboka Kabila soki ake Lubumbashi azana nzela ya se ya mabele ya gave ezali soki ake na Goma nzela lisusu na se ya mabele ezali na territoire ya Kichanga na Lubumbashi na territoire ya na commune ya Rouache. En tout cas mais vraiment si fandenge ba baloba ke soki balongwe mboka o ba ko paralyser mboko o mona ka message ngo ndenge mo ko bangeza te na ndenge ba mona ka ke soki ba baloba soki ete balongwe ba ko paralyser mboka eke moto ko pela ndenge baloba bongo mo bongo siko moto ekopela ndenge nini wana siko nde biso to tumba bango lokola Sodome na Gomora to ozikisa bango baza lisuna makasi te muto azopesa bango makasi aza Kabila bino bandeko nanga ba Congolais nazo sega bino mingi Kabila aza Rwandais Tambo Mwamba aza Rwandais Mabunda aza Rwandais siko bantu oyo baye na kombo ya lukuta naza Tambo Mwamba kombo wana eza kombo na ete baye koyiba nde na mboka pona konyokola biso mboka oyo eza nzambe akeli toza akeli biloko ebele na mboka baye kaka trouble na mboka oyo lokola bitumba oyo ya Laurent Kunda oyo esalema na Goma plus de 6000 morts na Goma ezalaki ka président aza na pouvoir mais azosala soki 3 ans 5 ans azoloba te koloba na ye kolobaka likambo moko mutu ayebi koloba lingala te eso sala pasi mingi biso bandeko Rwandais avandi na kinga kati azolia maboke apesi bino mbongo obokende kobumana yo pe ondimi oza Congolais ya modele nini boza babizengi bino ye mboka na ye kuna musika na Rwanda avandi azoseka bino azotala na kamera ndenge bozobumana bino moko ata tozobumana we kosala ye eloko te po eza mboka na ye te otali ka mbongo wana pesi obia na ke ko bomande konanga Congolais totika biloko wana to soutenir mokonzi na biso ya mboka Kabila bakanga ye na CPI Tambwe Mwamba bakanga ye ali mbongo depuis Mobutu tata wana za lelo te depuis Kasavubu bantu basenga pension ye asenga te azoluka kaka azala ka mokonzi ezo sala pasi mingi il faut Tambwe Mwamba bakanga ye Mabunda bakanga ye Shadai bakanga ye Emi Mulai Shadai wana na Emi Mulai bantu wana bapesa trouble nango ikasanji na bitumba wana ya kamwina sam siko bazolata elongi ya meme liboso ya Felix oto lungwe kote ya Kabila toyebu ngo ikasanji nazo seka mingi ndengo yo pe komi kolata poso ya meme mazande kona oti ngo ikasanji obima ke ona na bimi kote ya Kabila na ye pa na yo mokonzi na nga vraiment mokonzi na biso to soutenir ye azana bitumba makasi oye kaka kolinga Felix ka siko po asali consultation po sala kozwa ba makambo ezo sele mepa na ye na butu ye ko mepa Kabila tozana bino justice eza na mboka état de droit eza na mboka oye akoyamba yo problème te mais akolandela ba dossier bino bosala Shada il faut bakanga ye bitumba oyo akamwina sabu Shada ezalaki na kati il faut balandela ye Mabunda Ntambo Mwamba na Kabila il faut bakanga ye Kabila soki a continuer tozala kaka kokufa bandeko na ye na Rwanda bavandi na kimia soki a continuer to chaye na acide ndenge babwaka Lumumba na acide po amoni tozotikela ye ta ale ye azo continuer kaka continuer suka to bwaka ye na acide ko filme na ye sila tolingi FCC ekolimwa na mboka oyo ndenge impère ya Mobutu elimwa FCC bazali suna makasi te suka parti oyo ekolimwa ndenge impère ya Mobutu elimwa basala bavimba kaka po Kabila za na bomo metango tokotumba Kabila
misunya na ye bantu bamelele yango masanga na rond-point Wileri nde siko bantu na ye baopanzana po eloko ezopesanga ndo makasi eza mai eloko ezopesa bantu makasi eza Kabila ndenge Kabila azali abimisi mbongo bozwa bokene osala bonde ezopesa bango makasi me mokolo tokotumba Kabila boye na moi film wana ekosi fidèle internaute bino moboyo kindenge si facile koloba et si que s'éclater donc le 14 mois de la fin pas moi mboka sifa mot de la fin le message nous qu'on s'adresser na bandeko bazali kolanda yo pour que to chiter na tune émission na biso bandeko nanga ngai bomona na yebi ke bomona kanga na problème ya papa o ya sena o baba o ba ya libanzi o bazo bundisa mubonzi na biso ya mboka ezo salanga pasi tango na komi ko bimisa ba moi ba maloba na zo bimisa we ezo salanga pasi mingi na kolinga ke na bimise belete bazo salana mingi mais soki nga na lingi na découvrir ba secret na bango Kabila kokima na mboka o ochama bolongo na si mais alekisate soki alekisinga siko nde na ko découvrir ba secret wana na ko fongola ngo pensa na panzi atie mabolongo na se banyokolinga mingi na mwana mais nazo bomba kaka na bite eza makambo eza secret balo politique balo bakango te mais ndenge nazo mona bazo continuer na biloko ya konyokola ka mokonzi azo lobake mboke kende liboso bango babandi trouble na osuka tokosilana na bango penza tokosilana na bango nga nazali bino bandeko na nga bolandinga ngai awa naza na Vatican naza na limete awa naza na kati ya lopango na bimaka te mpona problème nazaki nango ya Alexis Ntambo Mwamba nazobanga ke soki na bimi libanda tokokutana baya kokatanga mpe matoi bakatanga babomanga mpe bazokisanga nazaka esika moko soki ozana mwa eloko moko ya mwa savon ya bébé ozatana savon ya ke nini obengi ya nanga o ayanka tosala émission mpona ke bandeko na biso balandaka biso na tindika soki obengi ye azalaka na Gombe so obengi akoya ti esika nazali na limete tokosola kaka aza na batelefone tokosola ponga mikolo na telefone na maboko te. Merci mon amboka fidèle internaute on vraiment la suka émission la biso ba matondo mini na chaque caméraman na ngwaza toujours la sima caméra Mike Luzia dio papa no monde pe na bossa nyote je manque ndo depuis majesté pe na bossa nyote fidèle internaute bo continuer ko s'abonner pe bo panza basango oyo na bandeko bazuli baku ya koyamba yango te na kati ya tindika télévision et ko sala vraiment malamu quant à moi on se dit au revoir à la prochaine bye bye.